Ouais, tombé du ciel, tombé du ciel. Akwea, tombé du ciel. En tout cas, tombé du ciel. Et le romoro batufo batala mingi. Et mission oyo, ezolobelela toujours bien fait, toujours exploit ya we rason roi de la forêt. Alex Ntima kobosa na te Moro Tezoya. Moro Tezoya, il faut qu'on explique mon kilé ba ana tona catastrophe. Ancien loin de la forêt. Donc voilà quoi. Ouais, Alex Ntima en tout cas boze la boyo quand tout sola même pas pour une heure de temps 30 minutes. Nabi qui makamutu boza na mon besoin na bosona bino calmement posé. Donc ils ont un problème. Mais vous la Moro Tezoya maman na bon mona ko tout fois te ba so na bien oui membran donc so na kakolo ministère des fois te. Voilà, merci beaucoup Tima qui bon na résident. Bonsoir, salam alaikum, bambote nabino tout partout dans le monde. Au Bozolanda Saint-Figaro, maboko toujours pembeli kambuna motote, to pesibido bambote ndenge ezalaka kaka awa nakati ya ebiso na biso ya var. Voilà, bambote nabino tout bozalaka toujours pona esengo ya Saint-Figaro po bamwinde pela ndenge ezalaka kaka po Saint-Figaro pona na mwange bungebu na pesibido mbote Sainte Maria Kombe. Na pesiyo mbote sponsor officiel Anthony Madidi Moninga Obama. Na bosanité mona Bilboa ya propre, mona Schengen ya Tongo Dodo Maziza. Voilà, bambote na bino yango wana afanto banda émission na biso ndenge zalaka toujours na esengo na motema na ndenge wa polémique mais tozaka toujours. Voilà, lelo tolobela nini balobi topesa no sommaire. Nabi ki bobanga toujours tant na bomona kanga na bimaka awawa. Mais lelo Saint-Figaro neka to solo la moi mokie. Tout le monde est sorti médiatique. On dit les Manzaka, Golf Kisola, na maman na biso Chinois. Présenter biso Adidas Arena et ça des sengo ba meloman tout ya wenge musique maison mère et ça li maman na sengo pour deuxième date. Banda ko tatonner le 18 octobre mais lelo penza to moni penza salle penza donc fongwami bateli biso penza salle mon capacité na ngo munene ndenge ekozala ya sans rideau na ndenge ezaleli mais lelo siko mo analyse to pesela to lobela bozonga mabete balobi promotion zo banda lundi zo zela pe bakaniaka to lia nano pe to oyo to landa batu na sima te po tenda biso mikie yango na olobela déjà Maria Kombe numéro Alex Team yango numéro Saint-Figaro yango yoyo ba promo photo banda. Voilà, voilà qui no moi photo banda siko. Voilà, tomoni Golf Kizola, tomoni Odile Manzaka, tomoni maman na biso Claudine bakendaki ba beti tour na Adidas Arena ba fongoli Adidas Arena bo moni na kati ndenge ezali esengwe pesi ba tutu ba sepeli. Mais si le problème est ali awawa bafan babengi bafan balobi bataza ba question mbele moni va reza question ezali émission ya Saint-Figaro na bino bafan obolobaka yango to salaka oyo bolobaka yango to salaka so botuni ba question to zo yango to kinango na bureau ya maison mère to bengi CG katakata to bengi muta marketing maître ninja tala ba question et otie ba fan yango yo bolobi ndenge nini Mère Clara Boulaya babi motema Alex Team mbote na yo. Voilà, to lo basiko nano na place oyo ba question ya ba fan Saint-Figaro. Félicitations na Grand Paris ndenge leka ki na ba promo bosala ki na makambo ndenge leka ki wana. Merci beaucoup na ba fan na Irène Mambweni, Cédric Bombela,
les bourgeois Mbutu Kiwawa, baboka biso ba flair na tombé du ciel na musala kitoko to salaki. To moni sale bimi Matubazo Tuna Grande Paris, Grande Arena na Paris, Simbaki à 100%. Batubazalaki na nzala ya Weranson. Batubazalaki na kema ya Weranson. À 14 ans d'absence à niveau ya Schengen. Moni nzala wana et pesaki tout le monde bazal excité to bomone que non Weranson azoya. Alors tout le monde a branché. Tout le monde a les likes qu'il fallait aya à mon Weranson. Naba na mikie, naba tata, naba génération oyo ba wendo, naba génération ba bébé chanda, bango tout ba yaki. Akotaki concert ya Yanzone. Na beta kasete na place oyo yo. Concert wana ntse na betaki abetango na album moko te na marché. Abetango na single il y a tous ces pays ici bas. Donc malem. Abetango kaka kona na nzembo ya tous ces pays ici bas. Merci na Wasabo, merci na Jamaïque pour maman na travaux ça na place wana ba binaki, ba binisipe mokili. Mikolozo pusana album morote. Oyo yeba fan banozela il y a plus de 2 ans, jour pour jour. 2 ans déjà si il est qui. Subo sono ba mambangu boss kisenga webikaka. 2 ans il est qui depuis banolo ba makambu ya morote il faut ebima. Après concert ya Arena to mona ki Weranson na tikalaki na quelques musiciens Travolta, Inongo, to mona ki Papi Kakol, Ego Sente. Batikale mo muke po balamba morote batela biso mo basunde ba pili ba mungo ba bepisa yone po ebela kitoko. Mais soki bo remarquer album morote montolo bela mwazate. Est-ce que vous remarquez le quoi? Les albums oyo bato ont plus de 2 ans. Président Weranson le Vangantama a tiré une équipe mususu na Paris pour battre basukani na ba pili ba mungo ndenge nini kabala na fumbo ba walamba. Topé ma koso wana ebela bien. Mais si vous remarquez, ils ont le bamaté, hein. Ils ont un album mon côté oyo Weranson na sala, oyo za quiet, oyo za na kimia lokola album oyo ya morote. Na début, ils ont ma kelele ya danger. Na ya bango na za na image na ozongisa yango na ba émission de sala ya kala na bato moko boye. Ngana somba morote na pesquiser mona somba kimono ya sika poto ba nostalgia que non kala mingi te morote bima na marché. Alors morote vo bima to ebite nani ya bloka kayango to ebite oui membran oyo président Weranson alingaka bimisa wana ti lelo est-ce que dans le comité to ndenge nini Naib Sabino Bafan balobi, faut qu'on minimise le risque. Il faut qu'on minimise le makambo mususu. Tout solo la entrevue za analyse na ngana fandi na sali à propos ya bafan o ba benga kingai. Merci à toi coup de chapeau na yo de Geneva. DJ de Geneva. Voilà. Pour amplier à la makasi, na Adidas Arena, il faut tout lancer album ya morote na marché. Ou bien, il faut que tu la moma kelele na marché. Et ça parmi ma stratégie oyoyo, et que tu indika 9000 places ya Adidas Arena. Adidas Arena c'est la capacité ya 8000 places pour la dengue sport. So ko koti na Google Wikipédia rebimisela yo repeso ba capacité, c'est-à-dire 8000 places ezawana pour la capacité à sport, pour la capacité à concert, ça 9000 places. Et Intaka V. Intaka V.
ba fan belé ba la musika parce que ba fan c'est ba Afrique parce que ba fan ba na de bande ba France et belé ba fan ba lobaka ba ka sala action té. Combien de personnes au ba se poumonaki pour ba loba makambo ya concert ya grande Paris. Est-ce que Babilongeno mone bona ba concert? Oui, musala ba chose il faut ba ganga to loba. Résultat na mozalaki Paris tondaki na grande arena wana. Merci na ba producteur tout, merci na bin ba journaliste, ba chroniqueur. Ba se dépasser ba keneti na liwana. Merci na bino. Coup de chapeau ba bravo. Bato ba sur le terrain, bato ya Paris, ba monde bazo ko nyo kwa mama kasi po. Faut ba longola bale. Golf Kizola. Dit le manzaka ba annoncer le déjà samedi, to monaki makambutu ba présentation de kaki lobby vendredi, ba monaki bo sepelaki lobby dimanche lundi affiche ya sika ezali ko bima. Affiche ya sika ezali ko bima na date pour ba annoncer makambu surtout. Mais le ko nini ko accompagner affiche wana et le ko nini ko accompagner Adidas Arena le 18 octobre. Album ça dans le marché té single on a beti trop bato ba yoki yango trop. So senga penza donc inde ba fan ba lobby Saint Figaro beta CT na maison mère. Beta CT na bureau. Album morote ba pesa ba tota date ya pamba. Même ça biso na to comme na niveau nini. Silence le qui trop. Concert oui mais album wana et que ça la maman na impact ya ko sakanate ce qui est bimi avant octobre. Vous benga nganga. Naza nanga sem naza nganga te nazo lobakaka. Bokobenga nganga soki ata bo lancer kata 3 minutes moko boyo ata générique ya moro de bimi nem sabino soki Adidas Arena bakangi ya nsonete bokobenga ngando bakangi pona nini po débordement bato matatina ba plafond ekobukana. A bon attendeur, sa lune. Tozolo bakaka. Pesi le conseil, na yena ngana ndenga mabete na ndenga polémique te. Wana na lobby bien monsieur ko nazo kota côté ya polémique na bisabino. Baba baya zo telema na mikili mikolo yo ba concert ba fara rezongi. Fara na bisayo. Monibu Atie libaya na yo le 7 juin. Le samedi, oui. Ben ici tous les journalistes et les chroniqueurs qui ne peuvent pas fongola gymnaste place à Robeta concert le 7 juin. Atie li fait rigola libaya le 7 juin. Donc elengi ya musique ezongi. Nga Saint Figaro moto yo baboko pembeli kambo na moto te. Nastala kananga mutu wa mutu te boli misanga so na paloli leader na bino ezaka rapo tozong sakaka. Voilà. Robino Mundibu a signé le colo de petit pédale signature à lobby yango le 7 juin fara ye na Ferregola beta na Inji Arena yako beta na gymnaste na Paris Bruxelles na bisayo mbutu kozala. Eh bien, mes chers amis, comme vous pouvez voir, je suis déjà à Paris, entouré des Parisiens. Voilà. Lobby visite la salle, théâtre du gymnase, on est déjà là, je suis déjà là. 14h30, par une invitation. J'espère que vous nous avez invités plusieurs fois dans vos plateaux. Ton répondant toujours présent. Cette fois-ci, monsieur peut inviter Bino. Lobby pour la visite à la salle. Tout me rappelle que sur la mouquet, sur la promo, il y a événement où il vous a le 7 juin.
2025 dans le théâtre du gymnase. J'espère que vous répondre à l'invitation. Autre pesa Kibino. Les biso peut répondre toujours à l'invitation à Bino. Ma chère journaliste à biso. On est là. Merci beaucoup. À demain. Voilà. Merci beaucoup à vous. Et merci à toi. Il y a Jean-Baptiste beaucoup à la maman Greta n'a pas si Morel le Moamou, on a France, on a moi, on a tout bas, saint, on va la saint figure, on a eu Bozan, on a gagné, et ça n'a gagné. Voilà, Bomoni, Robin le Mondibu, à l'obia, là, ça vient au var, oyoyo. Donc, ça a tout ma caboté, on oublie tout ça, voilà, Robin le Mondibu, Fara, n'a papa Hervé, Ferregola, le 17 juin. Les 24 mai retenus toujours. Goga moto na Temberité Watanabe atie libaya na ye akobeta toujours na Dôme de Paris ba billet te bi tozana pressa ko tsela bino ba compte rebours te tsela bino ba compte te ke no o ba billet comme ça non mois avant to banda ba kamuto ba billet le premier le 15 avril le premier le 15 avril dans l'évolution de te commander nini pour to boto ça ba mususu mutema passe yo ba nile ba concert na bango to ba ba kamba fabricas awa ba bibiso mabanga au de l'inga fabricage te banile concert sur tous seka to sekiti to pesa bino de to pesa bino de moi ça ngoka ka ndenge ezalaka toujours voilà Saint Figaro likambo na moto te tozoko base ko ba toujours yan so de maintenir concert na ye le 19 juillet mo pa mo konzi maintenir akobeta bongo babi ba kofi finyo so tubo zanga te po système wana mo pa wasali ezake ayembi ba cheval ba mpandi so le moko matina cheval oh yembi moza besoin de zembo moko boye o commune ya papio o pesi mo pa o pesi mamasi batali penza bo nzembo lingaka ba yembeli yo bosoma batike na bino po bozala dessus te po mo pa o na biso na hippodrome ba biezo teka mana ndenge ya TV to boko tsa ba biya avant po mikolo zanano voilà Saint Figaro to ko pesa bino basango to sala ka mututi mututi Prince Dangola a annoncé officiellement animateur ya Ferregola. Mikolo yoyo alobi na ye abibi nzembo akala zongisi yango balobi batono surtout bakati bakovo bazokende armée. Alors moi je ne comprends pas nani bakati bakovo. Prince Dangola alobi de Mukalinga nani yango de Mukalinga bato tuba de Mukalinga mais ngana suki belé vous comprendre qu'est-ce qui se passe dans les médias. Voilà, Saint Figaro toujours égal à lui-même likambo na mototé tout talaka toujours makambo ndenge zali ko kende. Merci na bino total la biso pour partager émission netolobi bozo biso regardez to banda émission on a moto pour ça autoriser en polémique ça autoriser à chrétien mais to finga kate misa na biso lelo soki awawa bozo na biso lendi Navarre, quand on a une promotion, il y a une musique à maison mère. Saint Figaro, les Cambodans montoté, Tokutani, lundi. Bye bye. Tu travailles avec même qualité. Une pièce à Berlotti. Oui. C'est 910 €. Ok. 910 €. Fallait normal. On a mon Oriana. 910 €. Mais est-ce que vous avez la boutique là? On s'en a pris assez. Bon. Donc, quand on a la biso, ils ont côté. Donc, toujours ça, la même qualité, mais tu tiens au prix assez. Vraiment. Donc, est-ce que vous avez ce photo timbe là? Parce que, place où il y a 910 €, vous voyez, tu peux faire un fond bon, mais même qualité. Même qualité. Voilà, même qualité, au lieu de 900 € quelque part, et puis mon travail, ils soutiennent tout, c'est soutenir quoi. Les rois de la forêt, Mobali Assidéji Mampata, tout ça, Awana, lumière, la lumière de Tirki, bien baptisé par Mampata, le général de Depanzo. Les rois de la forêt, Nazoya, Denabaki, Banawenge, Kozonga Nangai Bouyeretou, les rois de la forêt, Mbalamo, na Chicago, quoi, tout le monde, on a tout comme. Il y a souvent des gens qui forment, oh, tant on l'a, tant de route, les rois de la forêt, donc ça. Attire la boutique parce qu'ils ont vraiment collection où on a cette là.